Yo moko est-ce que yo au sungande on a so Robinho mundi. Yo ka lo baki on te. Alobaki on la sunga non. Vous comprenez? Ngani na kina kusinga aide. Et pas chouchou. Voilà, c'est un peu ça quoi. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya na garde malade awa bango moko bapesaka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa ndenge munganga akosenga bapesaka malade. Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la komimandele ni yata yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est na chambre wana. Bino bo éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Wifi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga ta santé c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que Tiambezali ezali te alobaki wana ti alobiti nga na niveau za na mbongo wana te na poche mamba beteki ya ba mbongo etala nga nzamba pa mulinga pe na nga mtambongo te mais ça za mtambongo te. Nazoa $800 na porte-monnaie ya nani ya chouchou et bunga ba kalfia ba ke kete Robinho mutabunga yiba chouchou na niveau za $800 na porte-monnaie. Personne à l'andele bien si qu'on entend comprendre de note Robinho go petit frère na ngai. Oh Matuso na mbongo na finga rouge na loketo pour ba benda ngote. Maza petit frère na ngana aider tant que grand frère a aider petit frère na et c'est tout. Personne m'a pungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bandeko Nanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bandeko Nanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte.
Mbote bandeko balandi ya Fimbo na Fimbo, nous c'est votre humble serviteur Valdi Tamboué. Oh là là, raté pour nous la actualité nion c'est les carbone na kati ya communauté congolaise. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau numéro qui reçoit pour vous l'artiste et musicien Chouchou Miyake en direct de Mikili Poto. En tout cas, bana poto derrière tout comportement social il y a une communication de toza vraiment à Kinshasa Sika puis toza na Emoro Freddy Miyake na bi qui déjà Alain de BCB déjà funguli caméra pour la exhibition ndenge bandeko pe atika bon na Kinshasa ba continuer à bosser les leurs couteaux na bon en tout cas toujours na philosophie à papa yenza les silito yamba bongo Chouchou Miyake poto meko betane masolo nyonso ndenge nini a vivre na Mikili poto yango musique yango yaza na Mikili poto sika ba benga bongo cimetière ya artiste et musicien mais ya do émerger toujours c'est quoi juste secret na eto découvrir nyonso na kati émission mais avant toute chose ton appel mbote tikana saluer les champions Caps Kapanga Lomalros les motivateurs de tous les motivés ya maman Lisette Lokange pourquoi pas l'international Chancel Mbemba na appel mbote siko zali Chouchou Miyake. Bonjour. Bonjour Valdi Tamboué. Na pe na pesi ba mbote, na pesi ba mbote na batutu ba bonne année na ba famille tout partout dans le monde et puis na Igor Makalamba na Dallas. Mutuna na pesi pe mbote Igor Makalamba. On a continué chuki après ngabora matin. Ah ouais, Igor Makalamba mutumalamu azara reglone azalara. Moi sans jamais Igor Makalamba mutumalamu na pesi na batutu ba la biso partout dans le monde, na Paris, na Bruxelles, dans mboka tout. Qui nous mobimba quoi? Na qui na aussi tout ma belle ngana na mboka. Merci en tout cas, bienvenue dans mboka. N'habite Chouchou Miyake. Aux mois temps on a mis qu'il est un poteau mais na moni mo consistance karabaya bazakarati le loto mamreza raso no roi ke yo mona baya pe ba palangani to mona mo na kesa songolo pakala musuna gauche kuna ou je secret na zoni ya conserver ma solo. Ouais, secret dali nango eza nango eza vérité d'abord et moni bango to banana bango ba musu bazala to sele bango ba 8 ba 7 ans ba 5 ans ba 4 ans de tourumeli. Ça veut dire na bisa bango ke to beta musique ya apprécié té. To beta musique muto o azo ko encadrer bino aza courageux, aza étoile mais aza apprécié aza pas envierté pas singa na enviera batuti. Comprendre? Na bisa bango boza patient, malembe ngana obunda to kenzela moko na obunda kana obunda mais tellement ngana cerveau monteur tant sou fallait mo évolution mo izala na benda bango. Et puis ba yebi ke leader na biso azate aza millionnaire te amuta mbongo te mazara na talent aza étoile aza courageux to croire na la ka bango lo te na prometa bango pe lo te kene na kebo il faut na la bino paradis il faut na la bino non na ça ba yebi ke muto yo nenga linga bulo na e a rêver te omoni ko umela na ngamo ndambo na poto ya laki raison ya ba organisation mususu na kutaki na mboka batu et puis na comment vanda kuna famille ali makambo belé zali fallait ko linga ko vendre sana ba mususu ya famille après oyo kotala ba ota pesi tout ça boulot passe na poto za na ba norme na faut respecter oui que zarabo mundela linga bon so respecter ngo ou comme bien fallait ko respecter ngo vie familiale makambo tout ba formation ba mamboze belé on a monique et avancer puis ngati na osala ba formation ma musu na kindara studio je travaille avec Lenny Vidence na profiter na pesi mbote ya mona na mona bon andenge na komi presse ko na yakin avant album ici le sacrifice on a fait ça batuna nous premier single album nanga premier single album nanga il a fait ça bango avant na bimis album de na yakin on a fait ça bango des pigeons au to bimisi to bandisco promotion en tant que biminga bon na escokin na robeta pe générique on a ça na derumba na 500 na auto sali kuna na ba Serge Mabiala to sali featuring bien na sangisa na auto sala awa après to bimisi yango beat na ngasko na eli dans na vivre na programme na sala mamte lo ka mutu ba sali ngape na sala lo ka mutu sala ebo o ba kende ebo sala ebo ngape na beta non ngasa mam na tana ngai ya monisco yo bango ba ebi ke ngana za courageux na za na talent na lingara bango pe ba linga ngai secret monsieur ya théâtre ko na pesa bango ba mbongo na sala bango non ba na assurance ta bango ya li lobby mponga na ebi ba ebi sanga za biblique muto atangisa rasuyer na e ndenge yo travailler na fimbu na bi ke ba futaka yo mais tamsu fimbu na fimbu tamsu na débit na tamsu ba na futo tende ba futo lelo po pesi makambu ba tu na poto ba otala yo sikozo récolter pe komi na ba relation pe to va na poto totala yo ba tu pe au moins pe ba ko motindelo pe va di code dans vie arabon siko faut travailler bien pour comment na ba assurance pour comment recevoir ba mambwana pesa na nous ne yo pesa ki après au recevoir
c'est cravi biso to travaillera on to recevoir bango peut faut travailler pour recevoir yango malé biso faut na diriger bango na guida bango te basala boy balo que to follow baboy que to faut sala boy mbaboy c'est ça notre travail autour ça l'ensemble na bango baza ba esclavité baza bana batu baza ba responsable bakokoma batu lobby avec die na travail na bango. Merci. Ouais, c'est ça. En tout cas merci. Na bien communication et maître Siko et ça car pour na bandeko batemi na sima na biso tata bino bozo tam sou libako et rotala biso, c'est une communication très importante et rosarana te ne valobara PC loko zo loko. Lelo la vie c'est les rendez-vous du donner de recevoir. So yo pesi tant tout rozoate ata panzamba abagi photo kanan polia. En tout cas merci vraiment mais na rotala boy na nombre na moni c'est comme si la majeure partie ya batu na nyonso bazakaka bazali pour nabi ke banyonso ba loko lenda te ba kata na Moïse ensemble et na ke tom sous mois 2 ou 3 bazate mais na moni la majeure partie bazali félicitations hein oui bi ton na comme nord ngati batu ba souffrir na misu nanga tout ça na bango ba ebi na la nga sala effort nga même na vie nga banda na mona muketi na koli nga sala ba mambu nga sala na ba rêve ça veut dire na rêver na sali nga ona lo baranzamba ko kisango suko na linga raté na mona muto a souffrir pembe na ngai to nga mona souffrir nga kuso na bandi ko souffrir na vie na mona tina ko sa ta AVC na ya mona ata problème mo ko mona stress ngai na sa bongo suko ndeto za na bango amona na bipe ba galette okutana na ngopeta msusu na kin na mona mo pina manquer pe to na répéter to na rendez-vous mo to na nini meta msusu mo pina manquer pe mon ebe tsanga pe mutu mais na ozara solution suka na mais ba souffrance wana na absence na ngi ko za mo passer yango ton avant na voyage qui ba no répéter nana mona net absence nanga na komi na poto mbala mona za quand même te komi na poto bani ko ramasser mbongo bana otindela bango bozo bazara na ba facilité na bango ndeza la kaka non na na rolo bate na na facilité au sala ngona ma début non il fallait ba paiement de ba paiement qui avait été ba bisi bango bo paiement leader avant biso réunion bo vanda bo zela ngai na sala o na siré bango assurance monde na kepe na boye mo biso beta bisi na ba leader musazo loba na bino belé alo belé mais pas réaliser on réaliser té o moni ngazo na boye ko promettre bango na non bino ne boza boye ngana ke kaka et puis de na ke na wana to solo la na bango kuté hate ko benga bana bato bana otaka ba moral non mutu va vivre na conscience à vivre na volonté na ye na boya ki na taka ba moral monde za boye boza na patience boza na calme ndi na za boye vraiment na zoya non sala boye non la ba baza libre jusqu'aujourd'hui baza libre oyo a moni a jugé bon azana a moni a préféré qui retravailler quelque part à libre oya Monique a travaillé na vision nanga continuer ko travailler na vision nga na nango azo croire nanga azape libre ozananga amoni liberté wana na transparence ezate comme ça bana batu on dit esclave comme ko memara ba on ba moral belé après aux réalité on va réaliser té après comme mabe mais bango tema ba ebinga na bundaka ponga na parmi ba jeunes oyo na bandi na génération naza putain musu bato liboso ba bandi carrière boy ko ça la groupe depuis 2012 2013 bandi déjà na ramba groupe na bandi ko ça album na ba propre effort na ngai sans naza la millionnaire na muta mbongo te nazaka mutu naza na batu oyo pe ba soutenir ngai na maele na misara pour na mamna musique na sala ba bula qualité il fallait na continuer to comme na poto to ba sous level donc na poto to ba sous niveau bango pe niveau matite leader na bango zara wapi na nord mi leader na bango na kin déjà bunda ki suko akomi na nord abunda niveau ni donc ça veut dire ya moni to kutana pe na ba komba mususu na débit okomi na mboka mo même mususu mo na mo mais ti nzambe tellement linga sacrifice tout ça mbeli bien nzamba fungoli banzela na donc c'est ça en tout cas merci vraiment quelle heure on a kota fait ma femme kota na ngatu une question pour boucler nos bango organisation bon si que nous allons gagner banotika bango zongi alors yesu surtout ba calculer déjà son mambe vandi nango ko vanda pe na kin to ezara système avec des imbossé non ngazara na kin mais omoni yo ngaibi na ibi na njili mais lelo comment vanda pareil la banda il faut préciser bien siko est-ce que nous avons pour que njili okenda te alors ça veut dire quoi au vendre na bandal mais au kindaranjil yo ko kende tout mais ngaso na mna ke njil na sala ta une semaine parce que ya mabele nanga so na bina kenda ta un mois non ki un mois
comprendre ça veut dire mais au sala boulot na mingi on a centre na bandal ça veut dire ngai pe boulot na ngai za awa parler na ngai siko longo na kine koma na Lille na France siko ne na be pona ya lelo nde na yeboy fuso mna zonga lobby na facilité wana na be na facilité ya su lobby wana omoni na zo na facilité ya lobby wana ngule na muntu na ko sala babo omoni lokwana ya différence ko na muntu ke okay bano ke ne bono ngapona ya to na projet na bango projet na teke bana batu na to beta musique mo bongo to beta musique teka bo répéter kaka bo non to beta musique to na projet so ezali na ye na projet boto beta bonne to beta to beta concert le 27 déjà nandi da soleil na producteur ngona muto beta nga ingénieur ama na pesi mbote to solide ama na biso tout bon ndi na bika bana batu ndi ba beta wana il faut boyer omona après wana so to na boulot to benga na bango boulot bango pe faut babima ba mona bango ba tia bango suka bien so to na boulot ba ye ba récupérer ya bango ya te ko beta musique kaka bana batu banoka ngai bango ba moral beneti ko beto banda studio oui faut ba studio intérêt na bango to ça la générique nandiai faut ba ya to travailler sur générique comme to travailler na base à générique wana to comme on étape chanson na bengi sous ba chanteur ba ye to travailler na base à chanson wana to nous travailler to bi que to na spectacle ça là to bandi ko travailler trop to bandi travailler chaque jour des à la mais te que travailler dans les vides au ko supporter ba position na bango musu to ko supporter ba besoin na bango musu te mabe bizuka biso to beti on trop comprendre ngana route mais là bon depuis to ça na mon ba 7 ba 8 ans préciser bien donc il faut to mema ba to tcha ba norme sika ba to bana ba to ba umbute bazalaka pe ba umbute mais tellement ngana lingi na ngate ba to ba souffrir ndenge ngana souffrir na musique na kolinga pete bango ba souffrir bongo biso to beti ngana beta ba makolo banda ba sosimati tinjili mbule beti butu tina komi na parler na beli na bango na beta pa vi na ba desimbo na beta ba makolo ba mbinza pigeon pa vi na Adolphe tinjili na beta ngo trop bana mbinza pigeon mata ngombo beli na mukongo nga na beta to la wenge to na toni comprendre pas la coste kutu ko lobate to mata ba boîte na ba la coste to risque ba avion na ba goma kuna na ba la coste comprendre avion pe ne ba no ko ya na se isa ba risque ya métier bien sûr mais ngana olingate na préféré na olingate ba mission ngaba vivant et puis na oloba na monte ke na abona na zone na zobino na mabino poto non mais ngai na za muto na bi ke nzamba salelaka o nzamba bombi ba surprise na eza pa nzambe ngana encourager ba GP e funga manango lobeza mais na koloba na bana ba tuteke na sala bi faut na sala bino na sala non musique wana ba to loba ngo faut batika c'est ça en tout cas merci nabi ke auteur senga tout à l'heure ozana pour ça mon bayemba normalement ba ça bayembi donc eza teke ba yego ça so mabaya comme ba meniser ba bayembi la complicité Alain de BCBG na bagnos ba auteur la biso nabi te bayemba nzemuni te ngana ndi sakade bolingo na musika ba ça vocal va chanter chancel bolingo na mosika base na motema ya wili musheni visa ya bolingo na biso chancel bolingo na mosika base na motema ya wili musheni ya wili la biso chancel Dele masakade tokominga monga este chancel west nanga ngwa ba vivanga nanga moya ba we alobi nanga to catholique ça plaisir j'ai pète de plomb na mituni nzambe nini komelingai soki ozalaki moyinga voi chantel memba tolinga kiozala kangestata ejour tolinga kiozala eclipse na kata love dudu mbemba baku kominga banga monga na trata yonanga yonangamba bavivanga na ngambo ya bawe alobi na ngai tokatalika sa ya plaisir j'ai peur de plan na mituni nzambe qu'est-ce que Marie na mosika confusion lokola mwana yo azala
nazalaka le premier na classe me yakatali l'examen d'état balecheke bazi na fi confiant oyo confusion Alex Bukaya Irene Misuzu Petit Makumba nalembe pananini kakangai pananini namona pa likambo ya mobali yana Petit Bako pananini namona pa likambo ya sejabuka no jarema velenge makusa no jarema olingina bela gazo souffle olingina bela enebina nakomi na tina nini boye ngai mokili pona nini boye obokoli moto akomeli yo pe moto ngai velenge makusa moto ngai Yusuf Bambale moto ngai Patrick Maunda nalingaka yo nalela tonto babachi shushu miyake alela système badeka bolingo na mosika pasi na motema ya Willy Mushani visa ya bolingo na biso chance okomeko change motema okabi motema na satana obokola mwana ya mana keba obokoli elima attention keba neloko ya bato c'est bon mère nangai Lisette Lowando en tout cas maman Lisette Lowando totala biso na père nanga donc responsable restaurant business class papa Placide Ebio Pukapa père nangai Matoto babi papa Firmin Matoto signature ba Neymar Mdeza na Iget Mulunga ogi bangono surtout le bateau tout moni choral to yemba to sur les pilelo tout ça l'échange de vie na bango ndenge zala kaka dans la fin de l'année quoi nzambe a protéger biso année oza année monga na benga ngo année blanche même biso na nord to souffrir nango fort tisiko jusque là couvre fait kuna ba confinement mais nzambe sali grâce na a protéger biso na kuti bango pe tout à bonne santé tout ça notamment échange de vie ndeza la kaka ouais na kisongi na lobele na bandela papa yenza lesili pona boire moi lisu na moni de ntenge na makamora boy en tout cas bon année ba swazuli ba ko tala biso ya les on drama habité miyake des pigeons on va na poto olinga on va ntaba makambu mamuso lobi na sona départ au côté studio au travail en cheval na makambo ndako na makambo ya formation na habité ba studio wana toga ke kuna inspiration alors moi mambe utangane na Kinshasa pour nous réussir boy zakini en fait non zali volonté ngane na za boy kutuko na ki ngaza na Lille na à Paris on a ba week-end on a depuis jeudi ou vendredi ti na on a lundi na na studio na l'évidence na presse mbote coach na zara na pavillon Soubo on a tout travailler na biso tout ça la basson tout boulot la mélodie et puis je travaille aussi avec les paroliers na sur la na bango ba msu batinde la ngapé moi mélodie yo comment aider de tellement na zaka musicien boule na ya ndule ya moni na bimisi ba idée ba des pigeons oyo des pigeons bah comprendre des tinti na ça la clip on a Lille ti Hollande pour ça la clip à qualité bon na année pour clip à qualité bon na ebi muta sala ngote na année o clip on a ouais on a fait na loba clip to c'est là on a frima non on a kutu ki parte on a volonté na bango ya on a comme volonté mais ya volonté mité ma batuté to miso batuté ça veut dire na sali boulot bien na sali image bien batu ba sepeli nango donc to continuer comme ça promotion nango yango to ya on a nzi moto embeli ya papi matala tala da Costa autorité morale Viemoko malamu mutema malamu a chepake na e abino mieki ngai fuka rumbo to sala na roli maemba ngwanzu izoleka bien dans m'amener ça bien c'est ça
Et le studio zonka moment paraphraser idée na yo que Rosie Dianyongi au salaire bien au sarana ye ba na Nige Dior na pesi ba mbote Rosie Dianyongi ya na Nige Dior et puis na pesi RBK Bouquet tu Dan Prodige Wami Miguel na bosani était na pesi James Mabia la play Angili na pesi mbote na parent Polo bienvenue vacances le toi ah des poutunzu c'est mon vieux de tous les temps tu m'as refrain des pigeons ouais. Lingana lokola couple de pigeons ceux qui m'ont sous avant lima qui morzo luga infiltré basane sikate amour sans frontières matalatala ya papi lingana lokola couple de pigeons ceux qui m'ont sous avant lima qui morzo luga ata ben filtré basane sikate amour sans frontières matalatala nzela na nga na le kaka osie na yata makolo nata na motuka chuchu ata na avion bolingwango balobaka tika bango balobaloba mama ye tika bango balobaloba osia mera frisia o chihuahua Buitani Basombanga wapi miaka kudila Nino Gomez bébé tolingana lokola couple de pigeons qui m'ont sous sa de lima qui m'ont gozo luka bileye ata ben filtré basane sikate amour sans frontières matalatala ya papi tolingana lokola couple de pigeons qui m'ont sous sa de lima qui m'ont gozo luka bileye ata ben filtré basane sikate amour sans frontières matalatala. Nzela na ngana le kaka ozeye na yata makolo nata na motuka chuchwata na avion Roger Kibasa bébé tolingana lokola couple de pigeons soki mosusu avandeli maki morzo luka bile infiltré azane sikate amour à sa frontière matalatala. En tout cas, merci vraiment. On a senti dans le poteau homogénéisation. Et on a senti moderniser. Rumba moderniser, visiter musique, beat, rumba mais beat, on a bon. Sa polémique. Rumba normal, rumba changer, rumba zara banda papa wendo. Tu vas sika ba beat, rumba moi si comme toi na na Congo. Donc tu ne pas s'abonner na YouTube na Chouchou Miyake officiel pour découvrir rumba au titre na des pigeons et ça rumba si katopé si bango et marcher bien. Donc on a tout na beta c'était encore. En tout cas, merci Nabik. Eddie Mustafa, archive de Banda Lota Bisso, les parents de Loukeni, Naïme, Prince Dick, bourgeois crédible, garçon émission, tout ça l'émission pleine pour lui, Moula moi bénédiction. Donc toi ben Moula vraiment bénédiction pour te remettre na soukale les 30 les 31. En tout cas, Nzambera Pambola. Maman de l'on a centralisation de Paris. Babi centralisation de Paris, Massa na Pessimbote, Jack Pombo. N'habite Miyake, on s'exprime. C'est comme si on s'éclipse, non, qui n'a pas polémique. Pour musique. Qui m'a polémique, qui m'a appelé ma casse, n'a pas polémique. Il va se rien. Il va se rien. Talent n'a c'est tout. Talent n'a malé na apprécié na enviera batuté mutumo ça c'est le succès na à monique à simbi suta na nzambe ya sikisi istali ngatalinga te ngai sans na ebi ko yemba na des bons chanteurs nga muta sepela na boulot na c'est tout batu ba sepela les restes egoya ezoya po to sali pe ba preuve belé vraiment en Afrique c'est ça malé to luka sko to matsango c'est comme na niveau malembe shubo na za molo na apprécié vous un film na film boyebi na temps rappeler film ça veut dire quoi il a signé Nabino il y a nini
Il y a des questions chez on a autorisé. En tout cas, merci. Non, la question c'est pour ça on a piège. Pour battre pas des questions dans la piège dans l'ingana été. Ah ouais. Ah ouais. Igor Makalamba Ogeloko. Mais d'habitude on se rappelle un mot tant de botala ngana ko tala bande ko BLP. Dernièrement on a mon vidéo mo boy on a biso c'est quoi encore le nom le Ketchu. Ayambaki mon l'artiste musicien Robin Mundibu. Comme on est côté une émission na des choses étant talent. Batindele ngango tout solongo sikona mission mon auto sala tout à l'heure. Batindele ngango. Batindele ngaba batubeli batindele nga partout wana na chango même na statut nga pena ya WhatsApp parce que et ça là nga bien te na zone na chango na statut nga partout nga ba mona ngo c'est ça. Pour tant le bibo na chango na statut c'est ça. Donc on comprend maloba Robin Mundibu les arayo. Ouais, bon, en quelque sorte, mais ça là bien te parce que aux le va bien après au lobby bien, au bandit bien, moi reconnaissance mais à pose de chouka sous moto, aux chrétiens de bon bien, on va ça la musique on a baise, y a ni ça la musique on a te mais la belle nzamba limbisa quoi. Yo mo est-ce que yo au sungande on a sur Robin Mundibu. Yo ga jalo baki on te la sungande non. Alors qui on a aidé non c'est ça ninga lobaki yango neza bongo c'est rumbise ninga lobaki songo e bande ni la musique donc ce petit ba quoi ya na place on faisait te wana ndenge ba selo ba bomba ka bande ko mususu ndenge ba faire ba bomba bande ko mususu ba petit na moto ba na wenge non yo ne oza boye bon nga na la foi nga la vérité yo ne oza boye pour lelo nga la va na nord na tala yo ba te ba tala lelo Valdi Tambwe na ninga nord batala ba sepela non na boulot non mais grâce à na ya Ken piana non grâce à Fimbu na Fimbu Ken va la pesio makambo l'action secret pe mon boy faut à la franc donc si on t'a l'action moi secret mon boy et pesio bimission na miso ba faut à reconnaissant vi na mobimba ata ba musu ba roya na bango pour communauté patron des patrons ya chaîne mon na tane TV5 mais ouais soux place au bandela qui faut à reconnaissant jusqu'à na mort jusqu'à la kufana parce que début na yo yam te reportant biso tout beau ça la source c'était mais attends yo comme tel solo na leka ka pa ken mpiana kintu aidanga kaka masute naganga te bon aidanga kaka sute naganga et puis le reste wa aloba ki wana ti alobitinga na niveau za na mbongo wana te na poche mamba beteki ba mbongo etala nga nzamba pa mulinga pe na ngamta mbongo te mais ça za ngamta mbongo ti bisomo ya $800 moko boye oyo ebungaka ya porte-monnaie soit disant à quelque chose va dire c'est wana Robin mutazwaka ngo ntoye ba est-ce que likamango eza nazwaka $800 na porte-monnaie ya nani ya chouchou ebungaka ba kalfia ba quelque Robin mutabunga yiba chouchou na niveau za $800 na porte-monnaie oh matuso soza na mbongo na finga rouge na loketo pour ba benda ngote à niveau à $800 tu bon na habité na dénigré te on est masola balabala c'est pas important ezo atindio non soigné atindio on a besoin base parce que na komo mona sikoza loko atindio usakende bosana ko bina ba de mission point na to so la hôtel yo ka ke bosana ko bino mundi mission utuna ko inventer mais inventer te vraiment oui sur point yo biso ya za niveau na te vraiment c'est important les que tu to sur la makambo c'est important so za masola obeta tuna ta prière nini les papa nanga versation la teza combien chemise nanga versation la teza combien nanga pati opesa nanga pati la teza combien ba papa so asenga nanga pete tenga ilanga ba kotaka na net comprendre les questions misa mudalande po biso bakabela biso baidaka biso mambebele yo koma yo ka ba compte ça ba mettre Gims kuna comme autant de millions bongo biso doit mettre Gims na Congo mettre Gims na France Woman, tant de millions, on a pu dévoiler ce qu'on a compte dans autant de millions. Non. Mettre Gims sur le bien, on a une mission, il y a enquête. Et que vous savez la enquête, va découvrir le qu'on a battu, les gens qui tirent na bango, mettre Gims ça congolais bien sûr, ma bête musique française qui tire na bango, va français, va arabe, bongo, va linga na bango, va tira na bango, va biloko. C'est ça. Biso ta va congolais au Congo là, sous bongo te comprendre. Il est dans la bête sur la bongo, tu sais niveau que il y a un niveau dans la bongo na poche na. Pourquoi mutabungi simbongo na. Mais va bi pété yo moi.
Mais ça, dans l'année, si c'est qu'on entend une commande de Ronald, Robin Ogo. Petit frère Nangaï. Ah bon? Aza petit frère Nangaï. Naza de Konanga frère Nanga congolais. Aza petit frère Nanga a aidé tant que grand frère a aidé petit frère Nangaï. C'est tout. C'est là passé dans la besoin qu'on a rappelé on peut petit frère on a bisika Congo et bien Soukaga. Dans la bon Valdi, il y a petit frère Nanga excusez nga na loba on a télé. Eh si ko pour nous za gaya bo si ko nous nga si ko na ko mi petit na. Si ko na bo so na mi que Valdi aza petit frère Nangaï. Si ko na manquer au respect. Non, au comme on a âge Nanga te. Nga pe na ba vie Nanga te. Roger Poissonara, Roger a vu dans Haïti. Mais toi, tu es un master. Pourquoi tu es un master? Mais moi, oui, tu es un grand frère. Et c'est normal. L'artiste est là, il a un master dans le déjà. Il a un petit frère dans la musique. Petit frère, tu as vite fait. Aider, c'est tout. Après, moi, comment c'est tout. Bonne chance à sa carrière. Il a bien battu. Il a bien battu. Bien qu'il est bien, on a messieurs les on a la différence. Tous opposés. Toi sans s'opposer. Mais Hermondo va dans la palota que mouton a sunga musicalement. Et on a vraiment. On fait un peu de temps comme ça on a fait tout temps pe na boy. On a film. Ah c'est ya moi na bon so la Kenya on a banga ko sala émission na Kenya ta lobi na papa to sala ka si mana ko sala bon po la mona pardon ça mais et bien dans cette émission mais si on continue bon continuer là c'est fait sur le bagage le binin on le team la c'est bien on anda Ali no mokemo kulu to balé qui depuis Londres na pesi mbote na mère na écouler patience la référence bruxelloise petala baba teti moko baba ndoki et bien banani bapechi on a uta poto ba uti poto pluriel ba baza pele kasité ba omona nesi boninga na uti nord na eboy faina koma nani faina pasuka na ko finga ba na ko manquer ba tout pona uti poto na uti paradis oh poto zanini ezaka normal era mututa na facilité okendango mutu ni kili ana facilité okendango ape na facilité ozonga c'est qu'on a même envie na fali pour pas tant en déploiement la télévision que moi politesse comme les cas sont petit mais ça bon on a le bien on a sens que aza na gotanga comme on soutenir tanga comme on na ba ignorance aza petit frère nanga tous en même âge ti muta roza ta ma passe kutuba bobota mi jour mo mais yaya zalaka petit frère zalaka comprendre la vie c'est comme ça donc go changer ngote mais ngaku to angu ya ba année bomona donc ngato na beta musique déjà notre acte de naissance j'ai là téton na beta musique déjà bon na robe mam souté na beta musique na ba 99 ba 2000 pas ba décime bossé chancelier est-ce yo baki tant on a bêta et pas bas tant on a bêta et pas bas Adolphe ba 2005 ba 2006 oui bagi moi na tant on a bêta tant bon tant biso to bandi quand même to bandi ko bêta déjà na ba la coste na ba 2007 est-ce que oui bagi garçon là non tu comprends ça veut dire musique et ça na batou balobani il faut respecter les gars qui ont vécu c'est ça biso to bateau to na bango ya zwa groupe na pas ko vienga à travailler nesinga na l'accès na sala mamna nga ça veut dire zwa ki gu ou envie kinga menga na vie ki yote na eba ki opété avant mais ou ignorer en après ou ignorer en lelo le bika ke nga ne muto a soutenir nga ye na aida kanga kaka na ka osenga aide mais nga so na zo valdi kabelenga t-shirt na oyo na aidé mieux que aider nga okabelingo soutenir ngati comprends oui na changer ba mon comment c'est ça dans sens donc ils ont to vendre la biso mamuna été bonne chance na e as artiste congolais alors ça la boulot na bien bonne chance nga pe na continuer boulot na bi tout ça sans s'opposer nga la sala ka rumba bon ba sala ka ba afro bon on dit afro non petit babo nga rumbiste nga za monsieur le rumbiste ne ba benga ngai monsieur le rumbiste. En tout cas merci mais avant de l'on dossier par rapport à l'actualité des ko évoluer na kati ya ndule to mona ki bongo King Fally pour na pesimbo te sikazali nande ko na biso maître Gims o wapi ba te belé ba panza ba sango ke ba yoka na kate bwena mona même podium na kati ya Abidjan et sika pi makambo yo zali goloba et ça qui peut na kati na likola podium mango maître Gims sika ya ki grand frère za bato to landa nzela bwena bwe ko ka communication star munene bon le roi Gims alo bonga l'endroit ande ko na e vie na Fally pour ça ki on oh mais c'est ça vous êtes sincère faut être sincère mon avis au changer le ngane na za boye monto a edangai
aida ngai ata na 10 francs na il faut na reconnaissant comprendre robo sanate faut être sincère faut être reconnaissant sur maître Gims ça reconnaître bon abi on a grand frère na et puis grand frère ne on a ça la fierté à Congo ça la fierté Afrique pourquoi pas maître Gims à ça la gratitude douana à témoigner bongo et l'onglet nini et l'onglet qui Gims n'était pas un grand prêtre na ninga mokile le maître Gims grand prêtre si ko opposé aux grands prêtres n'attend comme président de la République donc on va venir dans tout comme petit pour la président de la République non c'est ça dans la vie faut tout d'abord reconnaissance ou na respect faut to bango to beta ndule boye to zalara ndenge moko to tebike o yazaboy tout ça c'est ça tout ça ndenge monter tout ça ba mise biso tout c'est respecter mais to ba tout ça na ba limite c'est ça ngana na ba vie na ngai belé mais na pe na ba petit na ngai belé na génération tout le monde va bima belé bazana na ba petit na nga mais ce qu'on a oué tina binga ba on pika ba petit non mais on a autant na nga sous communauté na zongisi na place na ya petit frère mais on a un bon terme on tenait toujours na communauté comme un collègue artiste c'est ça surtout on voit que la génération pas même petit frère ils appellent GRT c'est ça tant on voit que ba belé baba petit na nga na ebité na tuna que question mon mari to ka ont bien té on va dire que ba acte de naissance là bon tout le monde a bien kana nenga parler bon moi na vie professionnelle Korodian Zombo to yebani ba mise to yebani to za na Google monde ya évoluer ko ta na Google tala ba ko eko sarate nzambe na ngai eko sarate na websa yo eko sarate ngape na wela na ngaki ya te na pesi ka exemple ça veut dire ngala ya beleki na ngape na ba fina ngebeli ngape na mukolo te so ndeni mais na ba petit frère na ngai c'est ça donc parmi bango yé pas ali les relations les lots entretenir ba collègues no ba musiciens loka ba fali pour pas ba faire héritier ou atana besoin d'ingénieur c'est beau solar tenga na solar na bango ta pas héritier mto solar na héritier to solar na na WhatsApp to koma mara mto célébrer puis félicitations album na mi en jimi de mon oka ki on joue na linga na zo avion puis na butu na mo na oka ki on joue e bimaki c'est pelé na ngoza album a bien sous contrôle la c'est na ngo na c'est pelé sur album na c'est pelé sur na générique il y a chez ta fait rigolo la générique ou on a Blaise le créateur félicitations na boulot nga vi na de la forêt puis na c'est pelé na acoustique na ya repena na oka ki on souvent ouais na oka musique a bien na c'est pelé na ngo donc ba mission ba to tangi tout sola raté to kosola te le cadre de problème non to kutana na mte occasion to kutana te habi to kutana na chez takala to kutana te di cap la merveille to kutana na mte comprends to kutana une fois ouais to kutana une fois déjà na chaîne moko na de la place kala to kutana kala vite fait to solo vite facile mais de atoko mama non ngala to ko mama na héritier mais to za ba mythe projeté to ko mama take ba collègue vite fait to solo c'est tout mais ba bio na ba proche na tout na Paris ba bobo beloy ba tunanga to solo ouais ah ouais bokilo ouais yekuta na libanga pe na des pigeons yemo ebi bobo beloy yo ebi donc ba collègue tout ba mission mais tous en problème té ba vie tout ba massa tout tous en abiso bien c'est ça mais na linga monde on a té ya sangana ba mission pour monde non ils a moi ba tindika chakal trop ya mona na linga na za na moi ya pona ko inviter bango te baza ba ndeko na ba congolais mais na lingana za na moi ndenge mo madame na sola na ba joueur madame na sola na ba joueur trop on a la balle fort na on a fanatique à foot na sola na ba joueur pour ba joueur ba na moi sincérité na bango baza na ba tindika kalo ba biso na ndule soira na ngote magi ba mpe baza na ba fond na bango pe mais ils a ndenge mo na biso te na préférer na sola mingi na ba joueur baza ba massa na ki ba musicien mais ba musicien tout na linga bango trop preuve na sala ba featuring na sala featuring na Serge Mabiala na sala featuring na Deplique na sala featuring na Ibrator na sala na Roli Maemba mais ba on ne soit na ba masala ngati à part sur Roli Maemba ngwanzu mutu to betane musique banda bo mwana c'est ça mais les restes ba masala ngati mais tout ça là ba featuring tant que ba collègue to collaborer tout ça le featuring c'est tout vous comprenez Fumu Gimbondo ngende ngesa complexe mais c'est rumbiste mais n'habite avènement ouais musique ouais Jesus tout monde et ça la paie moi bien moi ba fro na pe car na musique ça la moi bien oui mais bo tout nango belé na obeta ngokasi na obeta ngata moi moko na kata Marcy single na biso to ça la moi style na moko to soleil urbaine tout le monde va tokos de ya bon boom signé King Falbiste King ala rumbiste aza rumbiste et puis sur le qui aoyemba il y a un grand chanteur ana ba mélodie oui ana ba mélodie na nga grand chanteur style tout boy là obeta na
ya mona osala nde mo bisoni na boto elinga nzembo oyo o arene bi o soki afoni ni bayemba ki na voix na wemba na ngango lokola sikoyo fali pour pas du temps azana ba disponibilité na e azana ba moyen na minute ya ko sala ba double album ninga osala album rumba album et ça c'est long temps na e ne pesi ya mona zo bimisa capacité ona a salé le album rumba salé le album wana biso ba moyen on les a réunis tout ça là pourquoi pas mais tellement dans non mais c'est les rumbistes non ça non rumba pour non rumba na ba tu vas découvrir on na nous bien non ba découvrir nga bien té ba tu vas comprendre nga ba comprendre voix nga ba comprendre talent na ngai malé ba pesa le kolomoko malé ba tcha oni mwana aboira non le kolomoko yo boira moi tous les deux pas donner na za boisco na betera ba tu déjà betera nga dra betera un refrain Dadi Chombo otala biso ya gidi bate Dadi Chombo na pese mbote skozali na mère Gel Zingelezi côté baki simplice na nyonso e ndoki a préféra lokana tonga wanga na ye moibe préféra ibalobi abima innocent na likambo nga naza concentré kaka na ba faire nanga ye nazoluka likelelelelele nazoluka kaka borna nga drananga ye drananga yo 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 nazalaka na tricoté se na drananga longola kamalile drananga papito mbala drananga drananga papito mbala papiye damichurile ka chouchoué akoma teti nazalaka na tricoté se na drananga nazalaka na tricoté se na drananga lelo konoka yoka maloba o bamaloba sika bamaloba nga alobi lobama te yoka lelo konoka nalobi mvule konoka yeyeye soko tielinga na sete nalobi lelo mvule konoka epa nzamakita bambandaka si wenza bolingwanga na yo te tombala esika nasombaka batendresse nanga par kilo po matabisa ndenge nini ekomoleka mipiku na ebele seke klia oyo aza ya connaissance ya pamba te o aza ya connaissance na moni clair te o aza ya connaissance Nations Unies lobi toboma te mama yeyeye me papier zobomanga nelengi bazotala pourquoi matalatala toi de l'homme occupé seliwa makila zomona na miso me oya bilenge zochola zomona na yete a sensibiliser bespoir nanga nyonso ya nzoto chouchoué akomisinga keul na bolingo na ye bebe yango naza concentré kaka na bafaire na ngango natika kuluna nasala boutique na nga na coin bor na nga elongolaka chômage yeyeye bor na nga papito mbala dra na nga dra na nga papito mbala Tasconis banzembo aboy. Tanis banzembo aboy siko. Banzembo aboy siko na tika on a comme non, j'ai fait ça bientôt là, mais nazana rumbi c'est pas le couvrir non ba biloko. Ba découvrir non rumba malé après tu vas tindika mamsusu après ya la bon. En tout cas, merci Nego. Spécifiquement, na litoyo kabametuna so pour spécifiquement mon copain to qui ba réponse na yo. Mais n'habiter c'est quoi en fait les projets Eli Kinshasa? Oui, carapo pour un contrat moto oui, non, contrat qui on a déjà voyage déjà il a prévu après cop on est na yebit na yebiso na ye pour na studio na na projet album na sala on a banon depuis année passée na Paris titre na ngo sacrifice na yebo pour na sala générique na nga la robeta générique na pototé comprendre nga na yebi secret ya mama na biso to beta mama nzoto na la coste bonioma donc na yebi secret to beta on ndia ina kin on avait une info na zunga na sala générique na ye to bandango c'est vendredi to banda générique na biso na ndia et puis na sala na derumba na sala featuring na bina filé de tout sur l'année pour parler photo ça featuring moko parce que à avenir à bien
a travaillé bien, ça peut rumbiste, na sepele na za rumbiste, tout ça n'est Dieu est bien. Et puis dans ça na rumba, mususu na des chansons dans ça là. Après, tout indiki na bisson sur la zone na ngamba tout indiki na za na za vraiment awa au contact au production bato bazana besoin na za vraiment na zo pena au moins temps les sous awa. En tout cas, merci Nabi qui a battu Bélé Bortala Bisso les voix. Anisi, tout l'américaine. Light Bouy envoie nos citoyens du monde. Bosé Bélé, on a maman Laurence, tata Moussa Banassoine, ma magie de Londres. Olivier Mouton de double nationalité. On a Njilo Apena et Osaranate. La maison qui t'aime, Pablo Kitamba, la Patrick Manang, chef d'agence depuis Washington. Pichum Bombo. Lembingazor à Bruxelles, la Pession Motesigo Zali Pichum Bombo. À Latissa Pichum Bombo. Père, toi, nous sommes sous quand habité. Maman fait le bon père que les longs tchenga ngala ozoya ngate non il y a problème de l'obana olobani pas le coach na comprendre que faut dire miya que pas au kabula le moi makambo moi gratification tout ça à la fin de l'année tout ça la famille boui bango ba famille nanga bango ba comme famille nanga liboso pour tout ça na bango tout le temps nous on a une des allées que fin de moi un petit geste des allées on a invité qui bango bakutani pe na émission to ko na émission avant bazwa ba bonne fête na bango donc to sala ngo moi biso to ba to mbongo te mais moi mukie oza nango partager na baninga pour nzamba bénir yo de plus après ya on a boulé bango moi un petit geste wana to kabola on ka pour ba fêter nango ata moi mukie wana et ça la bango peut bien c'est ça allez bese je benir un petit baku n'était malobo leader à lobby et salut on est ça nous a plaisir fort leader na biso ko sarata on le bani aussi on a lobby moi na fumo za fumo neti bodo ne nga boyko mère kitoko ya fidèle ala dépendre te mère kitoko il a dévoilé ga donc mère kitoko ya fidèle quoi bon chanteur petit baku fois imba les sous tour ba tu vas comprendre on c'est le sous vocal ça sous vocal msuba yoka et puis elle la vocal moi capella tu veux mettre petit chouchou na mosika awa biso totikalaki papa nazalaki kolela chouchou lelo papa na biso ye nzala esili mwana mfumu aza mfumu attends oki voit Elvis on va trop tailler comme on est petit baku Elvis yeso na moni Guy basket double continent bon chanteur mais avant la caméra yemba ouais Feli je me laisse pas tomber Natanga classe en 12h 17h Natanga classe en 12h 17h 18h wane komia ba mourir chouchou yo komi sanga aveugle ngai pe na komio koma kilau ya bolingono beve ya velo feli na Luanda nanga japonais masolo sanara ouais sanara les fidèles hein il est la fidèle des fidèles et puis il y a sur ba cadeau trop ba to mi ki batindele ba cadeau trop malobano ya bolingo ekomi opesanga sai tobandaki no baminer tokomi bamanger bakapsi na yo ya bolingo deja na mesana na yango Chancel Mbemba mame bolingo esi ekomeli yanga na Chancel esito mesani mame velenge makusara Sida, il est petit dans le palais. Mena bomba, Youssouf Mamale mingi Patrick Ferraraza wapie. Me bobengelanga da michuringa leka velenge makusa Freddy Sigarina leli wapida no chokule ye ngama wa mingi. Ngazi go wewe wanzambi. Ye de katananu shomogo ye anelo mobuye yezo betara bien yezo betara bien yezo bambara bien pardon
wana ki na biso esika yezo bambaka bien po yezo ko bambo bénédiction opana yezo ko bamba ba kasi biso la censure te yezo bambi yo bénédiction omoni neti ngabo yezo bambi nga bénédiction na bambanga ya musuni to yezo bambaka bien okay ale toke simba mama na beta na loba mama shushuni yake aye yoka yango tik tik kindiki fiki ngi amba mama lo sambo balobi balela yeso abambaka bien wololo nzambe yeso abambaka bien akoti bafeye ba retraite tala balela yeso abambaka bien fumu kimbondo papa na saluta tala ayembaka bien toke simba mama na yoka biloko nani ata kidi yeso abambaka yoka soki ya bambi yo mbongo bakoloba yo simbi kisi abambaka bien abamba yo libota okobota mapasi abambaka bien abamba yo mbongo etala balobi yo simbi kisi abambaka nalobi na yo générique ozoya mabe sacrifice sikoyo tokei mwasa wale po mwasa wale babetaka ye mai mwasa wale po yaka nini mwasa wale faut bete mai nga nabika mwasa wale il faut bete mai siko mwasa wale na babete mai azoboya mai mwasa wale toke Florence Mbanza Tiriki Bilele la patrona Fumugi Mbondo logo yango toke ale mwasa wale babete mai ale Florence Mbanza na bis babete mai aboya ale mwasa wale babete yo aboya mai yango makambo donc yango na idéologie toi nango dom nga bêtise rosa te nga déjà bien éduqué na bato ba respecter to yeba ne ba réalité ba faits sociaux dans auto vivant biso to koli nango to mona be donc moi si soka aboti mais soir mais oui kasi on yeso zo boya monte que boté na césarienne mais oui c'est ça yo bo ma vie na yo bazo aider yo pour ça bien yo zo be sa vie na c'est ça ça va conseil en tout cas merci na Alain de BCV derrière la caméra mais on va mettre boti ça d'ailleurs par rapport ah oui bien ouais ah ouais ça va bien mais ça va bien et ça là ba on bien mon mère à récupérer quoi qui tara libumu y a homme de dongola ragnos et bon non bon kaka ngai oui des fois déjà toto tara mboka en tout cas merci na ba sponsor libako tala biso Olga Mbimba ya Pembe Cherona Chancel Mbemba Demidier te on a temps vraiment ata bango nyoso ata bango tu na boki bena ya Ningoma Ningoma na Lille Cordi Mayunga Dien Tsuka les courageux mon frère Justin Badeka ya Clarisse Kiyondo Daximba ya Niclette Tonto Babati ya Charlène Makanda Chadodo meilleur couple na Kibonzambe quoi de Mputu Nzuzi Wami Miguel le goût de vivre James Mabia la play Angeli Parapolo puis De Gaulle Mata na London ouais maman Maïmo na facile à garer na pesi mbote na bondi wana batutu RBK Boketu Rosie Danyongi Yoyebi wa Dan Brodish Lik Makanaki Chris Magema Chai Magema ya utozonga vile lo vite fait donc wana ba staff on a Paris et puis Miguel et Kouchou na Paris Herman Kaembe mon frère na Paris wana donc batutu ba gitoko quoi donc tokuta na to benga na to ba ngwa contacter biso numéro na yo diriger bango quoi et puis kanga na za kin to bandi studio ou bien ba komeli biso na page Facebook na biso Chouchou Miyake na privé ba komi ou bien ba contacter na Facebook na ngai privé Freddy Miyake ou pas s'abonner na Instagram na ngai Chou Miyake na Instagram na ngai Chou Miyake et puis YouTube na ngai Chou Miyake ba mona banzembo ono stopper ça bango depuis kala et puis na oyasika ezoya auto linganga il faut s'abonner na YouTube na ngai Chou Miyake et ça la biso bien merci dans le micro en tout cas bana poto bana mukimba c'était l'artiste musicien Chou Miyake c'est pelagi bon ko le kabon na kati ya fimbo na fimbo lelo mais c'est très important tous un joueur mort congolais natif de Kinshasa Chancel Mbemba Aouta Kinshasa a pena limité
de Porto, la Ligue des Champions, tu as niveau 8e de finale. Depuis Congo, il a joué à l'Ebosso Kinois, au Abotamia, à Kolia. Et puis 4 fois médaillé, année moko, na Porto. Félicitations mon frère, continue toujours travail, on est toujours ensemble. Nzambalinga sacrifice yo mo ebi kitoko merci. Andra merci na banyo so baso vraiment libako hôtel biso je vois père nanga lik makanaki ratagate na Roger Ndonga les grands colonisateurs na tigibino na bango poto chita ensemble quoi. C'était comme na papi matalata la fona mingi depuis Jean Louis ko passer papi matalata la moto moko bien moni na voyage au sur invitation na ebi abi miyaki il faut na sala tout posant talent énorme il faut na sala tout pour na yo na faut na soutenir la soutenir artiste nyonso merci à papi matalata la père double papa na exaucé matalata la triomphe matalata la merci mon vieux nzamba zongsila yo na o ebele au sala pour na petit na yo et puis ya za na ba Augusto Modi Congo batutu wana il y a papi matalata la da Costa merci ouais Fana viso ki problème moto nyonso abelela koseku na nzambe asunga oyanga morezo ki pota Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a ça. Fali à on va te là qui a donc malambo qui me dit ah bon Gideline mon conduit ouais ah ouais This is London. This is London City.